donc oyo nzambe apesa na bamongo eyokanaka oyo moto confirma aussi ko te nga nalobi mpo na ngai parce na forçaka te oyo nazosala eza autotune te baba nanga ndimaka te nakobonga na mokilo yo eza autotune te donc eza nde naoyemba ntango mpe naoyemba boyokanisanga na oganga te naza na nga à l'aise yepokumi na mama autotune te soki adaliaki mbuma ezalaki bozoba na ye te o mpona mwasi oyo nzambe atielaki ye pembeni ye okaka botau ya mobali ye ezalaka se na mwasi ye soki oyoki président ana akufi na poison ezalaka se na mwasi ye joueur congolais akomi korate bapenalty ezalaka se na mwasi ye yango Samison ayebisaki delila ye sekele ya suki na ye bapiblie star moko na internet ezalaka se na mwasi folklorique etango na oyemba na nzembo folklorique ezali na frère moko boye nazo essaye koluka koyemba banzembo ya Denis Ngonde Matu Samuel mpo banzembo oyo nga nakutaki na ntango ezosala succès mokili oyo ezali ne anote mokili oyo ezali na litomba te mokili oyo anga mokili oyo makambo ebele donc ntango na oyemba yembango frère moko ayepa na nga abi na nga frère omwende ngo oyemba eya na frère moko ayemba aboye amemeli nga CD ya lifoko du ciel aoyemba na guitare expliquer batu très bien parce que ntango na oyemba folklorique wana ntango na oyemba musique ya nzambe na quartier na biso nayebaki musicien moko te oyo ayembaka folklorique par l'époque wana ntango nga na oyemba nayebaki te nazomekameka koyemba nyonso mais so na oyemba louange na oyembaka na folklorique frère wana obi na nga meka kosinspire na frère oyo omonaki obongisa ndule na yo nde nazwaki ba CD ya lifoko du ciel nakomi koyoka lifoko du ciel ntango na oyoka lifoko du ciel nde eloko ekolisaka nga na makambo ya nzambe mpo na kolobaki lifoko du ciel azali lokola manteau caché ya musika mpo na nga ike Onina bimana victoire. D'accord, merci beaucoup. Osoli biso du Cameroun bien bien. Bato bazolanda yo makambo ça sérieux vraiment. Voilà. On peut c'est exemple il y a Joseph na Maria. Ninga bakendaki na Yesu po balingaki babumai. Nesi yope ba téléspectateur bazolanda yo banakin tozo message o eza clé ya évangéliste na biso ikandenge akimaka na Congo. Bandeng balingaki babumai yo. Yango yo bwaka ngunda awa na poto. Ngai eza bongo te. Ngai nazwa permis humanitaire. Oyebi permis humanitaire. Bato bande komona ngande na nda kotambola liboso, na nda kotambola boyete. Leo na koma toujours basalanga ba opération. Donc na permis humanitaire par rapport à la santé na ngana protection. Ya personne vivant avec handicap, bazwa ki décision ya kopesa nga permis humanitaire. Je les kanakat na église parce que mingi passer abandai kokamba metant mususu bana baza na sortie te na pesa exemple ngana okamba église pesa un exemple moi na ngaza na mbongo ebele voilà moi na ngaza na mbongo ebele moi na ngaza ka ba million aoyo koma responsable église wana lelo osate esa aoyo koma lelo sko osate ya wana lobiti so kaza na mbongo na pesa ya papa ba lelo sko osate ba bien ya papa yango na yebisi yo ba bien ya papa wana ikomaka valeur makasi tango mutu azangi ngai tango papa na nga akufaki atikaki lupango eso yebi yango papa na nga atikilaki biso lupango ezali mpe na kombo na nga na kati mais comme nga nayebaki nzambe tango na osambela na comprendre source ya eloko nabi te nzambe ngai na obatre mpo na lobi nakoma mutu ti lelo lupango wana etekama te ozaki ya liboso naza ya liboso te me kombo na nga olandi témoignage na nga non oloka témoignage na nga te ngai nazaki 5e nazaki mwana ya 2e bureau mais papa na nga tanga botaki nga na bela ye malade papa azwi décision tobotamaki na monkoto na mboka papa azwi décision akotika bana nyonso na mwasi ya liboso aye na mama na nga na Kinshasa
donc biloko tout au papa soit qui na Kinshasa pona ye ezaki pona ngai mutu na maladi na ngande mimaki na Kinshasa solaninga mais tant nga na bongoli mutema na yoki histoire ya Jabet oyo azalaki considéré na famille à cause ya babota ki na passe Jabet alobi nzambe na boye élévation na famille na lingi yo pambola nga nde place nga na zoi décision na nzambe na boye responsabilité ya famille mais na zambe zo yo pambola nga pona koloba nini soko zo mona makamusu ezo koma na vie ya batu eza ba pasi surtout ceux qui ont mingi na Congo eza ba souffrance eza makambo mais bana mususu pe nzamba benga bango ke soki papa zate azu église bah c'est belé tout le monde na Congo ils ont mona na pe na puissance au mona yo moko ki abengami abengami non monsieur César obenga makasi poser kaka simi tellement ibi bible c'est simbi pe mbamoro to bien ngo belé to uti na yo to uti. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Mbote Nabino Balandia Image Pro TV Nena Sarabino simple serviteur Nabino Molobe Nabino moi la Moussa Nabino Mouto Apé Sarabino ba information to bengami porte-parole ya ba journaliste nyonso déjà na Paris Nena Sagibino Bouande kolela la mingi lelo R9 Azana Image Pro TV poye alingara place ya Kitoko. Image ya kitoko musala pe ya kitoko pe respect lisusu na musala lelo yoboza déjà na R9 awa na Image Pro TV oyo nazana bandeko nange belé o bazo sala musala oyo bazo pesanga courage bazo pesanga sentiment ya mokili lokola Jordan Mizo mon réalisateur à Bluetooth hier atazana palace na bengi azo sala musala pourquoi pas na mo boss. Mwana mkina bangenye na ye fire basket muto azombongo avalage azombongo na kina azombongo na Angola nzamba pombole susu akumgo azombongo awa na poto na pesi merci na Guy Basket mon grand frère propre
deux communes lobby non mikolo héritier watana bazo benga international to benga susu les deux communautés ça déjà international pourquoi pas la héritier basket Shango basket mbala de Zamba mon grand frère propre ya Zarala biso asola Rala biso et kendara bien Tati Miswa. Ah, fiston lokasa moi na poto kala mon grand frère propre muto ya poto kala atonga ba immeuble atinda batuna poto et ça la ka bien ndena ebisa kimino lelo nazana na ebité ngai na lingara nazala un peu moins logique quoi na ebité so na yambi pasteur to na yambi évangéliste to na yambi musicien chrétien tout cela déjà papa na biso toza na ensemble awa na plateau plateau li solo na R9 avec Ike évangéliste, pasteur, Tomosali. Bonjour. Bonjour, Ndekonanga Ernest. Bonne santé. Bien par la grâce de Dieu. Vraiment, c'est la première fois où les Canadiens solo na R9, où il y a Ndekonayo, Lekinayo, Toyebi Ndenge, Toutaki na studio Ndiailelo, Zambego, c'est la grâce de Koutani. Ah, bonne santé. Santé qui to konzo to kolongono. Ndemozo Monaka. Nous venons Kenaka Bakoto à la fois, on dit to kolongono. D'origine Togo Bungi Sangote. Vraiment, une activité, ça déjà la poto à l'habité. Bah, téléspectateurs, na biso, balinga li solo na R9, bah, ça na besoin, bah, découvrir Bango. Nani o na yambi na plateau lem sunga na lobika kambala moko mais yo découvrir Bango ba yeba o yo nani nga yambi na plateau lelo. Kombo na ngai Ike Bali David et nazali chantre de l'Éternel et également nazape évangéliste et prédicateur. Donc c'est ça. Évangéliste et prédicateur mais nga na yebi yo tant aux alaki nos frères na yebité pourquoi to ben mekano ko sola sko wana. J'ai vu beaucoup de personnes. Ma frère est belé. Azoyemba, malamoko azo tombé. Les lois comme pasteur, les lois comme évangéliste. N'habite pourquoi et ça la rabino ndengwana au salaire qui nous moyembi ou comme maman évangéliste c'est au pasteur. Différence ni les alapé sentiment ni comme ça rabino beaucoup ma pasteur. Merci. Naoki koloba keli kambumu tuno tuni eza mabete. Ozanu na raison batumu susupe bakoma kana sentiment. Oko cité. Mais eza pena batumu susu o babengama bongo. Parce que bah comme un pasteur te, bah comme un évangéliste te, mais bah bota maka. Parce que Bible lobby, Nzamba lobby, Jérémie, aponaki avant akutandi bon maman naï. Na établi yo prophète. Donc ngolo baki na kokola ya Jérémie. Même ça ayiba kinguba. Mais azaki prophète. Ko tambola ya Jérémie na bo mwana naï. Même ici a kingila ki maman moko na kikoso. Kati na ye azaki prophète. Mais dans le temps marqué, o nzamba bongisaki nde Jérémie aye kokoma prophète. Na miso batu ba omona ke Jérémie akomi prophète, mais azaki prophète. Pona kolobani, au moins tant biso tozaka ba tumususu moyembe azoyemba. Longola nga déjà na place wa parce nga avana koma nanu batu ba yeba nga na mokili moyembi na nkolo nazaki liboso évangéliste. Na banena côté ya liloba nzambe sima nzamba lobi nanga banda ko yembi. Non, on comprend que kuno banda ko maté yango na comme na na moyembi. Après na moyembi na koki ko bima na koki ko bima. Moi ma tâtonnement ça avec ça qui bongoté. Donc tant on a banda côté ya ou bien na o modéré soki na o yemba baninga nanga banda o yokanga. Donc baninga nanga ba o yokanga ba bananga ah mais obi ke yo yemba ka bien. Uzimba kitoko. Mais pour nini oyembela nzambe te ngai nalingaki yango te parce que nazaki musicien ya mokili nande ko beta na isobolo pe sa poids lelo mona ba danse ko so sa biso ta mwelo wala te et ça va passer na yo isobolo biso ta ba frère wala bosenda ba woni to ensemble ba mbote ba olanda osiko fondé moi eloko ni mo mke so de lo lesaki biso zalaki Papicho allez moi le moi qui moi capella mo be bazo pour même que non parcours non place où c'est ça et ça la rappelle moi bien mo bo na yebiso OK ba mo que belezo betama déjà o lelo bat ba obina oyodo salango tamo salaka na mokili na boy ko ba ngaite non mais c'est non ezali loko ya moto solo lango loko o biso to salaki na mokili na isobolo pesa poa
esobelo pesa poa Voilà. moi crime boya mukie po bato ba comprendre que o uta pena omoni bato ozolanda biso balingaka tozala besoin lisolo tozosolola po to comprendre oyo mutu auta esobelo wana moi eloko mo bamukie bato bakomba te pasteur na biso to évangéliste biso to frère na biso auta pena kuna eza pena vrai te na okobeta ngo lisusu te pokoma déjà ya ça biloko na sanza okoma déjà ya na koma komona ngo père te okoma déjà ya Yesu on comprend sikoyo comme nga nazalaki musicien ya mokili ouais na nde kobeta folklorique o bato yotu bayebaki ngai na Barumbu Lingwala Kinshasa na kokaki kozwa zel wana esute ya koyemba epa ya Nzambe parce que bomoto na nga et empêcha kingi lobaki non na koyemba lisusu te parce que za bisanja un jour naza koyemba na église parce que moi lobi na ngai ko fait mo ko ezaki Brino Ndala alobi na ngai ke omundi ozoyemba boye ni ozo moderator ngo yemba kitoko soki na sali campagne yaka koyemba premier mutachanga na fiche OK achenga na fiche campagne wana ezalaki na Mayenge Kasai na commune ya Barumbu wana na profiter na pesa Karine Matondo na Mayenge wana vraiment famille de Noël de Mobima na pesi bango bambote vraiment donc tant basali campagne wana ba cheko mbo na nga na fiche mutali boso chaka kombo na nga na photo na nga na fiche ezaki passer Brino Ndala première fois ça spectacle première fois na sala spectacle na miso abatu donc abengi singa ba che campagne tant na bandi koyemba na bandi koyemba na yemba nzembo na yemba mukolo est-ce qu'on est en rata yemba lokola banje bakoyembaka kuna na lola lisiko nanga Yesu lisiko nanga Yesu lisiko ekoki yemba lisiko nanga ekoki malade nanga esilie yuka siko tamu na bando yemba ngo mbala moko batu bazuya kobwaka mbongo baobwaka mbongo parce que nzamba salinga grâce nzamba salinga grâce so inazo yemba te tilelo so ina oyemba batu bayaka kobwaka mbongo na ebi ko changer to solo ngo to continuer to continuer sikoyo tango batu bakomi kobwaka bambongo nga sikoyo na tiaki attention nango te mena yoki mungongo moko lobi na nga na litoi ike musala na kotombola oyo musala Nzambe oyoki mongongo elobi na nga oyoki ke bino bokomi kombriller batu bazo comprendre te est-ce que Nzambe azalaka to azalaka te yo mena oyoki mongongo nayoki mongongo to continuer tango nayoki mongongo natali na mopanzi moto aza te nazo continuer koyemba deuxième fois nayoki lisusu na kotombola yo awa nga nazali na nga prédicateur tango na kiti kosonga na kendaki na église na ndola na permanence na bandi kosambela na sali repentance kosambela Nzambe limbisanga nde na boya akoyemba parce que olobi na nga musala obimisanga ngo voilà aye kopesa nga banzembo ba prophète ba comme koya koloba nga ke ike yo c'est nanu omoni bato bazolanda biso bazala na besoin ya vérité nani yango po to yebi bino ba prophète c'est là bino ba chantre bo somba ka banzembo so nani apesi yo banzembo na opolobi apesi nga banzembo ndeti Nzambe mutapesi banzembo nazana banzembo musu o nga na yoka na litoi neti nzembo na yemba nzembo moko pardon te tous à la peine quand même la vérité pour bateau bazolanda biso nzembo moko est-ce que oyebi ke ba mikolo no pe basa oui bazolanda yo oui ndeti prophète na peso mot de prophète Jérémie prophète Jérémie na peso ba mot ebele bazolanda yo sikoyo Nzambe apesi yo nzembo yem ta pesi yo nzembo osombi te o réfléchir te na bongisi pete na bongisi pete na komi yango pete d'accord na ebiso nzembo yango yaya nanga ya mobali yo yaya nanga Jésus yo nazwa yango donc na lali na ndoto mais comme si bino ba mongo bozaka na tonalité mo boso yemba bato banzimela bino kaka. Pour tout suivre exemple il y a typique petit Fally niveau y marana qui bon mongo mais pas tout banzimela ka inde bino pe ba chrétien bozo pe bino ba mongo ça ndenge na bino ça donne bino to ezala ka penza ka bongo to ndeni bon normalement mélancolique ezanango donc Nzambe pesa na ba mongo
et yo kanaka ouais yo me confirme aussi quoi te ngana lobi po na ngai parce que na force akate o na zo sala eza autotune te papa na ngandi makate na kobonga na mokilo yo eza autotune te donc eza nde no imba tant pe no imba boyo kansanga na uganga te nazana nga à l'aise yo poko mna mama autotune te nazo devant pistolet quand ça moi la potaka mutala mala zati la prophète tu la pasteur évangéliste le nom autotune oh parce que to sala la kangoti nanengo alobi asala la kangote na studio autotune ozo panza ça et ça les macabre ozo panza est-ce que la chance yoki da makambo na ndenge sokende non ah voilà mais pour eux ça to beta live vite yemba na capella c'est ça le problème yango siko na ngina loba tango nzamba yiko benga na ko yemba nde akomi ko pesa nga banzembo voilà yemoko ba premier nzembo o nga na yemba banzembo musuna koma iza mais banzembo ya liboso nga na yemba biso no bato bazolanda yo Jocelyne Bigis motema maître Bigis o azolanda biso siko pourquoi pas na BBC ba bon séjour na kati na miki te biko kozonga no mais osala biso nano ensemble yobika obed mon petit à moi toujours ensemble premier album na yo tant nzambe azopesa yo po yo nzambe apesa yo oui ba téléspectateur na bino batulinga simple serviteur na nomo lobina mo mwana musa na bino pesa bino toujours information le porte-parole ya ba journaliste nyos na ça déjà na évangéliste iki alobi ye nzambe apesa yi premier album na o nzamba apesa yo eza kini ezana ngoli kambo ya kisite pe falanga te ezande likambo ya ngoluwe molimo mosantu nzambe akosalaka na bana na ye bato bakoma kotunaka ngai ke simani ni ye ndako nini yanga ngokota biso peto kendo papale kinini ye asimbaka nganga nini ye maintenant mi milene atuni pe aibsinga keno ayebi quand même évangéliste ou le tobeng évangéliste ika na nzembo moko ya testament album moko ya testament na ebité Naomi Biden na peso ba mote place aux olanga pour la grand gérant Gabi testament moi c'est non est-ce qu'il y a testament soki adalia kimbuma ezalaki bozoba na yete o pona mwasi oyo nzamba tselaki pembeni ye okaka botau ya mobali ye ezalaka se na mwasi ye soki oyoki président ana akufi na poison ezalaka se na mwasi ye joueur congolais akomi korate ba penalty ezalaka se na mwasi ye yango Samson na yebisaki delila ye sekre ya suki na ye ba publier star moko na internet ezalaka se na mwasi ye yango Samson na yebisaki delila sekre ya suki na ye okaka alimbola kisambole ya mafuta mwanzo yo ememaki ekino na suka ye atumba bilanga birmanyo yango likambo ya mwasi ye yebo mambo kago likambo ya mwasi ye yebo mambo kago merci Navigué partout Mozolanda biso Olivier Zinabunia éléphant merci beaucoup merci Nastagoli Kama mon avocat privé merci na les rois Saladé Wazolanda parti na États-Unis pourquoi pas na Massananga na États-Unis dans la confiance en junior international pe so bambote belé na ebiki nzembo wana na ebiango na ebiango esali fierté na bato tout bazolanda lisolo na R9 na moment oyo mama Jocelyne Bigis asa déjà wana zolandango mais koyemba na yo bato bakoma olobelange belé ke non toyoki na ba TikTok ba salange moko yo sali koyemba na comment okoki ko chiter mbala moko oya pa ya vie na biso papa na biso et focadiciel tandis que ye azana mo panzi ya branami yazana branamiste yobe ozana na mo panzi na yo oyo tombeka na chanson na parce que ba chantre basé belé on préférait ka oyemba yi au salon salage pourquoi na comprendre eloko moko
bato ebele bayebi te esika nga na uta omoni mpo anga bato bamona nga lio na oyemba boye parce nga na ndo yemba folklorique etango na oyemba na nzembo folklorique ezali na frère moko boye nazo essayer koluka koyemba banzembo ya Denis Ngonde Matu Samuel po banzembo oyo nga nakutaki na tango ezosala succès mokili oyo ezali ne anote mokili oyo ezali na litomba te mokili oyo anga mokili oyo makambo ebele donc tango na oyemba yembango frère moko ayipa nanga abi nanga frère omwende oyemba et na frère moko ayemba aboy amemeli nga CD ya lifoko du ciel aoyemba na guitare expliquer batu très bien parce que tango na oyemba folklorique wana tango na oyemba musique ya nzambe na quartier na biso na yebaki musicien mote o ayemba ka folklorique à l'époque wana tango na oyemba na yeba ite nazo meka koyemba nyoso mais so na oyemba louange na oyemba kana folklorique frère wana obinanga meka ko s'inspirer na frère au monake au bongsandule na yo nde nazwaki ba CD ya lifoko du ciel na komi koyoka lifoko du ciel tango na oyoka lifoko du ciel nde eloke kolisaka nga na makambo ya nzambe pona kolobaki lifoko du ciel azali lokola manteau caché ya musika pona nga ike donc na yoka ye mingi yango monique so na oyemba nzembo na ye na la besoin répétition te mais ça biso no mostra na utubo rapé na TikTok ba même na biso ba Jolanda biso siko il arrive des fois que les soucis inondent mon cœur il arrive des fois que je me sens comme Élie il arrive des fois que j'ai pris il n'y a pas de réponse il arrive des fois que mon ciel devient nuage. Cela ne veut pas dire que tu m'as abandonné, mon Dieu. Cela ne veut pas dire que tu m'as délaissé, papa. Prends un baiser de FGO. Devant tous les mots que tu veux, Seigneur, concluons toutes les prières que tu veux, mon Dieu. Mais saisis toutes mes soupirs inexprimables. N'oublie pas le désir de ma prière au nom de Jésus, un nom infaillible. Les noms qui ne connaissent pas le chèque. Merci na ceinture que na Moussale Zali, merci na trésor Panda, pourquoi pas na Cédric Panda, famille Mobimba Panda na pesino bambote ebele lumière Kabulo na Londres na pesino bambote ebele vraiment. Mais Moussala oyo ozala mama na Moussala ya kosunga basala ya Nzambe ba kosunga bana na Nzambe, pourquoi okolinga olongola parce que au comité évangéliste je crois pas que non makambo ya moyembi okosala nango lisusu pourquoi kotika makambo wana okotaka na musala nza parce que bino basala nzambe bele bokomika kozala bongo so ne ba lutanga ba kombo a boza tellement ebele na boyi na ngana tanga kombo po mabe ekoma pourquoi sentiment des aranium dozo yemba no kitoko zo bikisa bana ya Nzambe. Mais au changer, au comme évangéliste, c'est au pasteur pour la monnaie, boss nanga fire basket avec au pasteur. Et yo déclaré, nanga évangéliste. Pourquoi? Oui, ce qu'a benga pasteur, ils a passé dans au combat peuple de Dieu. Ok. Dans une église, je suis visionnaire. Il y a un monde benga pasteur par rapport à bergerie. Ok. Parce que dans au combat peuple ensemble, en fonction, mais ministère au nzamba tchekat nanga avant na kota na libuma mananga. Eza évangéliste. Na lutu beta cité ake na komaka liboso évangéliste. Mais pour na kozongi c'est la bandeko oyo ba ouele la musala wana eza mabe. Parce que soki ulati casquette ya eloko o sa nangote. Mukolo ba demo ba oya obundisa yo na qualité ya pasteur. Yango munaka
bato mususu vi na bango ebebaka. Na profiter kopesa merci na pesi mbote na Pichu Mwanza. Yebi akoma déjà pasteur parce que église na eza pembeni ya palais place au ngali na koleli na ngaba na bulungu 25 na pesi pasteur na biso Pichu Mwanza. Est-ce que yo posa na papa? Ni comme na papa yo. Là il n'a papa. Papa Molimo. Paix à son âme, mon père spirituel. Nzambe na ngai. Avant boye. Paix à son âme. Nga nazana papa, mais nazana ba mentor. Net no tu ebisa o li foko du ciel. Nana mentor. Passé Pajou na Liège. Bato basala intérim. Oui, ya papa le la santé quoi. Ba conseiller kanga nana mentor. Voilà. Ba parrain nanga donc couple zo e bokanya. Nazana mentor. Paix à son âme. Couple Olangi. Maman Olangi na papa bengana to solango vraiment ba bengana yo vraiment merci to solango continue to ba bengana en église to yebi bisonyo sur deux bateau to bazola no ba yebi continue non oui banani sus donc nana ba mentor baza merci na section nyoso to sala na Congo lelo évangéliste na biso ika ayeko boka ngunda na poto yebi se bisonana to sola bateau baza besoin bayoka pe bayi ba vérité ya lisolo ozaki na kin osala mama na ba succès na bana mikie soko tunio ayebio oye ko se retrouver na poto à l'époque oye ko se retrouver na poto pour na robwaka ngunda. Est-ce que pasteur a robwaka ngunda? Merci na ngina pesa réponse moko que tangu Hérode alingaki aboma Jésus Bible lobi que na butu ange ayekolakisa Joseph alobi bimisa mwana bokende ko séjourner na Égypte parce que mwana aza na danger ayo okufa. Yesu azalaki nzambe le créateur de toutes les choses tata azalaki na lola akei ko empêcher Hérode qui asimba mwana te mais Bible lobi Joseph na Marie ba memi bébé bakei na Égypte bakobwaka ngunda bakei na Égypte bakobwaka ngunda ko vana na Égypte laksi teto solo lati bakobwaka ngunda ngunda akobwaka ngunda na utiliser kombo na te bazaki ba égyptien te kasi teto zo solo lango voilà akobwaka ngunda ngunda Joseph voilà na Maria na Joseph wana yolo bakobwaka ngunda yango bino basala nzambe bakobwaka ngunda na poto zela na silisa etango Hérode akufi Bible lobini bozwa mwana bozongise na mboka Yesu azongi Bible lobi na biso attends zwi mukanda posongi Bible lobi na biso mutu nyonso to azokita na kati na Égypte voilà pona akende kozo secours akobima na soni Bible mutu lobi na biso mais Jésus Christ akendaki abimi na victoire kasi bazwaki azwaki da papier okopan abima na nini na victoire kasi azwaki papier et siko na ye onina bima na victoire d'accord merci beaucoup osoli biso di comme obi ya bien bato bazolanda yo makambo ça sérieux vraiment voilà on peut c'est exemple il y a Joseph na Maria ndenge bakendaki na Yesu po balingaki babumai nesi yo pe ba téléspectateur bazolanda yo bana kin tozozo message o eza clair ya évangéliste na biso iki ndenge akimaka na Congo bandenge balingaki babumai yo yango yo bwaka ngunda awa na poto ngai eza bongo te ngai nazwa permis humanitaire oyebi permis humanitaire bato bande komona ngande na nda kotambola liboso na nda otambola boye te leo na koma toujours basalanga ba opération donc na permis humanitaire par rapport ya santé na nga na protection ya personne vivant avec handicap bazwa ki décision ya kopesa nga permis humanitaire et kino lelo ndenge na vanda na kati Europe donc naza citoyen européen vraiment voilà à défendre pour na mais va passer mususu ko bundara biso fait tozwa solution makambo oyo kolanda okomi déjà musali na nzambe oui ozo mériter ba respect wana mais comment na ba geste o nyoso tezo salama na kina mboka oyo utaki ya ba problème ya ba pasteur na biso so ne ba lutanga kombo ba geste o bazo le kango na ba télévision par exemple ba denile si ba geste wana tout suite sous Moïse Mbiye mais en plus
tozobeta non siti na makambo pasteur na biso walesa auti kosala est-ce que okoki koexplike na bato tu bazolanda yo est-ce que eza obligatoire kobengana mutu aye koyoba liloba mutu aye koyoka liloba ya nzambe eza obligatoire mpe kobengana na église ayaka mpe te atiaka mpe makolo te. Oui, bien sûr, et comment na Bible ça dépend na ebite ta mususu ndenge lelo TikTok ekomi mais ngapi babengana nga na église. Aïe aïe to yebi pas maman te yo kanga yo aza be victime maman na émission nga babengana nga na église na biso na bon marché oyef mabwe na sala ekutute bakomi banda lelo akotia likolo awate andoya lisusu te to renvoyer na maboko pas maman olangi quoi te l'église na biso pas passer changer mo fiki ngando na lobi paix à son âme l'église na biso papa spirituel na yo papa spirituel abengana yo abengana kangai est-ce que wala benasa papa spirituel na yo mais papa spirituel na yo kaka sti abengana ponani abengana kangai omoni tango tolubaka ngai babengana nga parce que na ndeko kokende banzonjing obi nzonjing na sens babengisi yo koto okobeti oke koto obeti yazo pixa ozo katata ki mosala na nzambe ozaki beteti ozaki teti moi loko so ebimaka eloko yo babale kopesa nga ba suspension ebele 6 mois na ovanda tango ekosila na continuer na bandi obeta 6 mois kaka balobi non ya comme na maîtrise ya ba suspension allez to bengana e pona koloba nini Bible lobi bien soki ndeko asumuki boteye bolobi na ye bo reprocher ye soka yoki botiki ye soka yoki te a répéter en deuxième fois o memie siko epa ya bampaka bampaka ba so solution bampaka ba solution soki ayoki lisusu te bobimisi na ensemble devant assemblée bo suspendre ye soki ayoki lisusu te bo renvoyer ye bo bengani ye eza biblique to ayo yoka ni liloba me bo bengani te il faut ba bengana soki mutu nga ba bengana nga mais est-ce que na pengwa do pasteur wana ba bengani ye soki aza mwana nzambe akopengwa te mais écoute ya ye parce que ngata ba bengana nga ete ya kingai écoute nga pe na profondeur à prière donc mutu yo mutu otuni question aleka ni sika wana donc pona nga na otema nga mais ba normali on ezo bima on eza pa mamolangi ezaki na pa mamolangi te nga ba bengana nga kuna te ngati lelo na za kuna na kendeke est-ce que na ko tia image tia image ngada na image te oh ba bengana opena na 17e même na ba commentaire ba bengana na 17e rite même na ba commentaire de tout ça émission boy au mona na se okotika la koyoka te ba bengana nga ndeni bako bengana nga te makambo mabe bengana so sali mabeti kasi yo be makambo kuna pe kasi no sa mabe yango ba bengana ki lo côté est-ce que ça mabeti et bon ba bengana ko pourquoi ba bengana nga te na lobi na information wana bien pas papa molimo na l'église ba bengana nga pona njonjing na église isa makambo be pozo yo kate temo yo kaki déjà sentiment ya mbongo bino basala nzambe sentiment ya mbongo nde ototolanda kala mingi bazo de mutu pasteur comme yo évangéliste ozo sa mutu pesa $2000 tandis que ye $2000 ozo wapi isa 2 mois et lobi nango mettre sur mboma na peso mboto peso ozo landa ngai isa 2 mois ya salaire à mutu mais ozo obligé mutu apesa ça $2000 na tatolaka yango liboso ya bato na lobaka yango ke nga na lobaka ke ba persécution na zona vie ba suspension na zona vie ba méprise na zona vie ba humiliation na zona vie soki na zwa kango te mais lelo na za lolingi na za te donc nakumisa nzambe parce que yango nde e rendre nga sage mais nazaki insensé il a commis sage. Mais comment la bino Togomona merci na record Japon na diva Japon toujours continuer toujours galère eleka na peso mbote tatimizwa Kaming te tozo ensemble Pacho Mwanza mon ami personnel pourquoi pas la Clovis Bakuka na kata Angola na peso mbote peso zo landa ngai mingi bayembi bakoma ba pasteur pe basali église est-ce que au sein l'église na poto mais na otcholo ba ki na zambo kambi nazo kamba osite kana makambo wana te na chité te osape na église na yo nazo ki appel comme église na ona JCS
aussi okomi na église tant ozokota bazosimela mpe babible ndenge nga miso asimbela nga carnet na nga atieli nga mpe na mesa kosimba bible eza na problème te soki moto aye volontairement asimbeli nga bible eza na problème te en plus na bwataka église yango ya yo moko nana en plus na bwataka église nga na bwataka oui na église moto atimbeli nga bible eza mabe église yango ya yo moko église ya nzambe te mais est-ce que te expliquez bato bazolanda nzambe azalaka ntango ozwaka mabonza ntango ozwaka badimi ozalaka na nzambe église ya mutu ezalaka te bon moi comment je peux dire compagnie na yo non eza compagnie na nga te naza visionnaire bon lelo soki osombi lupango tosombi appartement wana otiaka koma nzambe nasombi yango na ntango na oyo euti na église ou bien nasombi yango ntango mosusu na business te na église otiaka koma nzambe est-ce oyebi ke nga na business te tozosola bien mais je te dis eloko oyo tozobetela yango quand même c'était expliquer bato naza na société bakomi soki nasombi lelo papa naza na entreprise soki nasombi lelo ndako na compte entreprise naoki kosombela mpe nzambe ndako otia na kombo ya nzambe yango natuni yo soki nasombi yango nalobi ke nzambe na entreprise na nga nalobi nalongola autant mpona natongela yo ndako ok otia na kombo ya nzambe papa na kombo église mais lelo soki par exemple topesi exemple nzambe abendi yo bana wana oyo yo boti ba église ya papa na biso to église ya nzambe to lupango wana ya biso to ya église lupango ya nzambe clair bana bakoloba ezali église ya nzambe mais papa na biso azalaki visionnaire asomba lupango oyo azalaki visionnaire asomba lupango oyo yo mutu olobi te tosolola oyo nga oloba selon la bible siko lelo oza te nzambe abengi yo oza na bana wana ntango bakotelemela lupango wana bakolobaki non bon bozwa lupango oyo eza ya nzambe moto atindaki mbongo tosomba nangi natuna eloko moko estce ngai nde naboye nde naokolisa bana na nga na poto naokolisa bango na ide ke lobi bakamba église ube naokolisa bango mpona na ide ke batanga classe mpo alobi bakoma bato babiloko na yo ese ebana te mais le problème ezali ntango yo omonaka bato yoka na explike yo soki omonaka bitumba mosu ezoleka na kati na église parce que mingi paster abandaki kokamba mais ntango mosusu bana baza na sorti te napesa exemple nga na okamba église mwana na nga aza na mbongo ebele mwana nga aza na mbongo ebele mwana nga azwaka bamillion aoya kokoma responsable église wana lelo oza te esa oya kokoma lelo siko oza te yango nalobi ti soki aza na mbongo na ezaka ya papa lelo siko oza te babien ya papa yango nayebisi yo babien ya papa wana ekomaka valeur makasi ntango moto azangi ngai ntango papa na nga akufaki atikaki lupango est-ce oyebi yango papa na nga atikilaki biso lupango ezali mpe na kombo na nga na kati mais comme nga nayebaki nzambe ntango naosambela na comprendre source ya eloko naobi te nzambe ngai naobatre mpo nalobi nakoma mutu ti lelo lupango wana etekama te ozalaki ya liboso naza ya liboso te mais kombo na nga olandi témoignage na nga non oloka témoignage na nga te ngai nazalaki 5e nazalaki mwana ya 2e bureau mais papa na nga ntango abotaki nga nabela ye malade papa azwi décision tobotamaki na monkoto na mboka papa azwi décision akotika bana nyonso na mwasi ya liboso aye na mama na nga na Kinshasa donc biloko tu oyo papa azwaki na Kinshasa mpo na ye ezalaki mpo na ngai mutu na maladi na nga nde memaki ye na Kinshasa esolaninga mais ntango nga nabongoli motema nayoki histoire ya Jabet oyo azalaki considéré na famille à cause ya babotaki na pasi Jabet alobi nzambe na boye élévation ya famille nalingi yo pambola nga nde place nga nazwaki décision na bi nzambe na boye responsabilité ya famille mais naza na besoin yo pambola nga mpona koloba nini soko ozomona makambo mosusu ezokóma na vie ya bato eza bapasi surtout soki tooloba mingi na Congo eza basouffrance eza makambo mais bana mosusu mpe nzambe abengaka bango ke soki papa aza te azwi église ezomonana mpe na puissance omona yo moko ki abengami
abengami non misusu eza kobengama Charisme. posé kaka esimi tellement yebi mpe bible esimbi mpe mbaka moko toyebi yango ebele touti na yo touti temenga na yebisi yo eza na bana mosusu babengami baza oui bazali moi posé mpena ke nasala mpena na nasali nayebi te nga nayebi te oyo oyebi na yo osasamble oyebi te nayebi te sikoyebisanga nga naza na besoin nayeba lelo évangéliste na biso ika ape palais toza mpena place wana ope palais na mbongo nini na mbongo na yo bon na mbongo église oyo bandimi bapesaka badimi na baofrande na bango ope palais lelo oza te bana na yo bakoloba église lopango oyo ya bango to ya nzambe te eza ya bango te eza ya nzambe otia na kombo nini me na kombo église na kombo église na kombo kaka église boye oui partenaire nango eza nani est-ce que oyebi ke baéglise na biso ezalaka baassociation eloko toyebaka te surtout aneti na poto baéglise na biso ezorepresente baassociation eza association na association ezalaka na 7 personnes ocomprendre donc bakombo ya bato mosusu ezalaka so omoni bato mosusu église esombi lupango na mbongo ma ya église eke bato mosusu baokipe te seke bazokambama bien bazokambama bien seke ezokende bien baza na boyokani nano nayoki likambo yango teke motu mwa akufi ya na poto bana ne bazwi église nano nayoki yango te makambo ezala na Afrique ezalaka na Afrique po basombaka te baluwa te basombaka ezalaka na makambo wana mingi omoi makambo ozoloba awa eya makambo ya Afrique makambo awa te mateya mosusu bateya yango kaka na Congo esi oyebi yango mateya mosusu ne mateya kolala nzala mateya ma ya kolala nzala okoteya yango na poto est-ce que na Afrique deya bateya comme mateya wana wana papa ngana bazolanda bapaster wana bazolanda yo biso vérité omoni nga est-ce que na Afrique okoka deya mateya lala nzala mais ngai moko na bandai kolela nauti retraite de prière na sambeli 3 jours à sec mais mokona fongoli retraite eloka kolia eza te est-ce oyebi yango pasteur ayebi so lala nzala te pasteur aloba nanga lala nzala kasi moto azalaki na yo te so yo olali nzala na volonté na yo olali na volonté na yo to okendaki koluka ozwi te nakosenga te comment ngana okosenga bible elobi na botama David alobi na botami ntina komi mpaka natikala komona nanu juste abandonné te ni sa postérité kosenga eloko pourquoi ngana osenga mais mpona nini bapaster bakomisi cope ya église ekomi lokwa cope ekomi lokwa cope surtout na poto bino nde bomoni yango cope ekomi cope bino nde bomoni yango cope tosola nanu ekomi cope même na Afrique même na Europe même na Amérique église ekomi cope ya bino bapaster bino bato bokambaka biso mpona nini bino nde bomoni yango cope biso tomoni yango cope te na ndenge tolubaka nde otia na mwa abona na secrétaire naza leki na mwasi to mwana na yo to ndeko na yo sa mutu musu secrétaire na yo yoka na yebisa yo eloko moko très important omoni ndenge tozalaka wana na kati ya makambo ya nzambe même na makambo ya mokili ba vrai na ba faux bazalaka kaka na okotelemi lo te na likambo ozoloba oui bato baosala cope baza mais bato ya bien mpe baza okotanga ta mwa détour kombo te otangi bena bakombo na oyo bato baosala mosala bien te yo ozala no clair nga na yebi yo bandaka ozala clair ingénieur jipe kisango mpona bino osebideni azomona yo ozalaka clair bato baosala mosala bien est ce que pardon na butu ya lelo pour une émission première émission au R9 ayambi na lisolo na R9 est-ce que go développer biso secret ya bato baosala mosala bien oyo yebi na Congo bakolanda nakoki kotatula na bato nyo tout po na mona bango te na lia na bango te mais nazaki na bato na lia ki na bango mesa moko voilà papa olangi na mama olangi basailaki nzambe na vérité nazali na bato oyo na lia ki na bango passer na révérend Challenger Moufiki Ngandu na oloba na bato nga na yi otanga bena muto abengana na église oui bien sûr na sotanga bato oyo ngai na yebaki na Liège toza na pasteur Pajo Malusa atambusaka musana na ekitoko toza na bato oyo belé bon siko bato tete naza na temps osala publicité te tozo solo là
expliquer kaka ba combo. Te na Oza un problème tout est on peut mosala nzambe. Otuni ngai bato basala malamu. Police ko yo biga malamu ya mabe ozo boyo. Te ya mabe na ebité. Oh oui ba tende yo ça du domaine. Oza du domaine na kati wana. Place balala na ebité. Yo bato tout en moi na basala malamu. To lo babongo. La majorité. Voilà, on la majorité mais ça peut moi 2-3 mots on a fait ça qui bien toi no bet pe ba oye po yemi au super le roto zongi. De la majorité ba ona tambwana bango bazaka malamu. Zamba pambola ser chali dans kasa. Ser chali dans kasa. Misus la kati wana. Otanga te ba komola ba on ndemo mabete po bozo na otanga bato basala bien. Ah bon bato basala mabe. De ngonde nzamba pambola. Bon bato basala mabe. Bato basala mabe. Te na ibi bango te. Na ebi ba obasala mabete po abatu musuba montaka ba histoire abatu relation na ba pasteur oyo tiki na Afrique na oyo ekokuta na poto eza ndenge eza très bien eza la ba ope ba en Afrique et à toi et à très bien ça toujours na hypocrisie ata yo ya no boka ngunda mais ça toujours na contact ça na contact ozala ka bien mais ba misusu na ebité parce que on sait to yebani na misu mais to yebani na mitemate attendez to vani na yo Oko sexanga mais na yebi eloko calculer té. C'est ça. Au moins to bimisanga ba question mo makasi. C'est bien pour to bateau tout bateau landa biso va comprendre. Voilà. Réalité ndé makamango zo kende. Voilà, c'est ça. Donc pour na koloba keto za bien. Mais moi pe simbo to na Jojo Moulex, évangéliste Jojo. Moi association mo entre bino basala nzambe ça la rappelle moi réunion mo bo kutanaka bo sololaka bo ye barande nini a pe na Europe makamango kenda. Na yoka ke salaka. Mais yo posa parmi bon aux à la tendine. Et le qui est important, tous à des commun accord na kati accord de Christ. Ba cartel musu e kabula abatu. Na préféraka to confesser nzambe moko. Denge to confessaka kombo ya Jésus na batu nyoso tout. C'est la nana. Merci Nari Obilembo. Pourquoi pas na Deborah na peso bambote marambo comme ma série. Monsal na biso atazo kima mais marambo comme ma série. Association moko entre bino ba pasteur en Europe. Participeraté? Te na participer ta mokolo mo te. Ponani. Parce que na lingi na ngai te. Babenga yo te. Babenga na te. Benga mi pété. Na benga mi pété. Ozape na père spiritualité. Bayebi yo pété na ba grand wana te tozo solo la bayebi yo pété obima na ndeke parce que bino ba chrétien bino ba yembi bo bima apeka na ndeke ça pour la bongo oui mais lo que c'est important yesu ayebinga et lo que c'est très important yesu ayebinga ba concert ezong na poto ba concert ezong na poto na ebigo zalaki tango makambo ezalaki ya mwa benda ba concert ezalaki te mais ba concert ezong na poto to mélanger nyonso religieux ya mokili nde ba bengaka ya mokili ya ba jibe ya bino pe basala nzambe ba concert ezongi ozomona ondeni mo bonfongo ezongi ndeni mais ça li bien et ça li bien omunité to neto la suko yesu masia na sepende ba concert en nzambe zongi bozalaki mpiaka ta ba concert ezalaki te ezali kambo piaka te yali kambo piaka te ezali kambo kombo yesu neto lama kombo na ende neto lama oh mais makambo mabeze belé na bamboka oyo il faut kombo na yesu etala biso to mona kaka baki obeta concert mais oyebi te so nzambe olobi na nzambe fongola nga misu na mona makambo ele kaka papa butu pe moyo bando gumba ma oboya omela masanga te ah oh walo zoyebisa jana mizo to fa parce que tatika masanga to vino wana to betela ko lisolo ah to banda to betela lisolo komo vino wana biso tuto mela yango oyo nzamba sala ta ye mokutu ah webe loko netinga na boya masanga obano melango na mela tilo toko est-ce que eloni na mela agene et eloko nini na mela diamba eloko nini tikao tangu na moni bolamu ya nzambe monene ya nzambe bate yangate epekisa yo tika masa bayebisanga te tika masa epekisa yo batika otika masa bate yangate bapekisanga moni ko to kosela baloba na ngai te tika to kosela na yoki nzemba matusa mwe ndenge zoyemba na zaina retraite kasi tango ngonga na nzambe betikati nanga
namoni basali na nzambe babimeli ngai pwasa batei nga nandimela Yesu Masiya yazali nzela solo pe bomoi bayebisi nga natika masanga mpona koma mwana na nzambe c'est ça non non kasi moto moko takokoma na papa ye soki na Yesu te na yango ndimela ye alleluya amen bayebisi nga natika masanga mpona komona nzambe te c'est ça ti mais masanga eza idée masanga eza oyo ye moko oyo nzambe apesi na mutu asanga ite ebongo siko yo moto mitiki mais natika yango yo moto yamba natika so bato bamela masanga message opesa bango baolanda sikoyo na opesa bango message batika mais bakendaka mpe église batiaka mpe badimba asaka mpe nyonso tu mais batikaka masanga nalingi nayebisa bango bible elobi tout m'est permis mais tout n'est pas utile pona koloba nini apocalypse elobi moto amelaka masanga akontinue moto azosala ekobo obima na basi ya bato continue yo lokoso ya mbongo nasilisa nyonso tu continue momeli masanga continue mais mokolo Yesu akoya kategori wana nyonso na problème te merci na fiso lokasa ma na poto kala lokola yo melaka masanga okende lola te manager parent français Diego na peso bambote place ozolanda nga Simon garçon de Lix Olivier Zinabuna Stagoli Kamba mon avocat privé maramboyo ekomolekela mutu ay lumière kabulo marambo ekomolekela mutu marambo évangéliste biso akomi koloba lelo yo okomi musala nzambe est-ce que koyemba otika to ezakaka ngana kotika koyemba te nazaki kutu maladi mutu pasi mena oyemba na okotika jamais koyemba parce na lola mateya ezala te mais si vous me comprenez que mateya ezala te pourquoi botika loyembo bozokota na mateya mais mateya on a ses devoirs na biso za koteya parce que si ko ba otika makama mabende soit d'ailleurs relève na lobi po yo yebi ko ozokende soki toteyi soit déjà relève soki toteyi te bat ba otika mabende mais manze mon abino pesa na mateya na kati wana oui mais nzamba lobi na biso aller par tout le monde sala bango nyotu ba disciple nanga côté eza mabete ata frère wa bongo motema lelo a côté le mandolo ba Yesu alingi yo bongo la motema côté eza interdiction te oso ko moni pasteur o azo telemela moyembi po akomi pasteur nazo yebisa yo eza mabese ke pasteur wana azo ko envier pe koyemba wa ataka ngo azo envier koyemba wana ngam na lobi wana yo mto décider po baola ngai mutu na lobi soki pasteur azo telemela moyembi akomi pasteur po na lubanini mutu muso akoki kozala ayembaka mais nzamba benga ide ya pasteur mais nanu ngonge kokite to lobi so pe moi mingi sala biso no moi bakunga mobe ba comprendre que to ça nous pena na plateau akomi sama Yesu ye anetola mankolo akumisama bona bolingo na ye andimaki kufa pwete ngana bika bomo ina nzambe ye yango leki nyonso na motema na ngai kolo Yesu nanga ya nanga Yesu ye voilà. merci na ingénieur bravo nangola na pesio bambote ebele place ozolanda biso masolo ngonde yango yo a onde lisolo na R9 boloba o lobisi olobisi évangéliste mingi te a onde tokendaka boye alimbisa moi nani na takio moi trop ekendaka pena nde boye mais sikoyo est-ce que ozala ba projet pe album oui, to ozo continuer car na makambo na yo évangélisation to album pe projet nango ezali po ba producteur ba sa belé ba to lokola ba fa basket ba sa na lemso ko produit yo ba Jordan Mizo ba sa na ba Fiston lokasa moi na poto ba sa na Daddy Bigis muto azana mbongo ebele azana na Joseline Bigis o bato ba sa na mbongo ba ko soutenir est-ce que idée ya album ezate oui idée album ezali
tozo sala banzembo na utaki ko bimisa nzembo moko eza na YouTube Insta d'adoration nazo bimisa ezaki live na bimisa live mususu oyo ya goût préféré ya tout le titre na ngeza goût préféré eza pa adoration pe kotala lisusu ndenge naza boy nazo beta concert un concert déjà le 13 septembre awa na Paris na Blamnil pour na kolobaki bande le 13 déjà septembre voilà déjà ba téléspectateurs o bazolanda bazala bezo ba yeba penda le 13 septembre nazo beta concert awa na Paris na salle ya théâtre di Blamnil donc na bengi bande konyo surtout boya ebele bosangate en tout cas mukolo wana na ebike soko ye zamba kopambola o zoyoka na musika oyoka ngona ba YouTube oyoka ngona ba TikTok oyoka ngona nyoso yaka koyoka ngo en live ngai na auto adorer nsambe elongo banzembo lokola likambo yango lekoyimbama banzembo lokola yaya nanga Jésus ekoyimbama yaya nanga Jésus c'est le mot extrême qui a notre yaya nanga mobali yaya nanga Jésus yaya nanga bundela kanga bituma yaya nanga Jésus nazalaka na yaya mosusu te yaya nanga Jésus basusu babengi yo mosakoli bezebula kaka ya papa mwana na chapate yaya safora mali yabo bisoto oyebi papa yoza nzambo yo lolangolo tema mboli mwa motema lolangolo tema mbomiana kizo okela kilolase kosende kumakanya maogo kitane na Dawide bolongo tale ovansongila basusu okaka bomongo yo mangongo bomongo kijogo nzakumbia pambaye botomolo kamyo okaka yeminke dabo merci na Palmira merci na Palmira Moba motema ya ingénieur bravo Palmira non bala nzambe basitiki place bazali mazonga na mabele ituzu bakufa na mayeye bakufa na milangwa osomo mana motema soki nazali na bomoi ezali pona kitoko na ngai te makasi na ngai te pe mongongo na ngai te nakanisaka na bolenge na nganga babwakelaka nga malade esengelaki na kufaga obikisaki nga ondimaki na buka na makolo yaya miso na nga pe monoko bongo na nga pe motema esalela yo molingo na yo na motema na nga golo na bikama na kobosana te. Merci na salon FM Elisabeth Mutobo na peso bambote muto abendaka bato babote na biki bato pe bendo pe babote la salon na biso kitoko FM Elisabeth Mutobo la peso bambote moi si pembe moi si motema kitoko moi so alingaka bato ebele pourquoi pas na Palmira Moba motema ya ingénieur bravo depuis Allemagne na peso bino bambote ndenge bozolanda biso tokomi déjà na suka ya émission ba téléspectateurs bazolanda biso mot de la fin na bato tout bazana beso ba soutenir de lobby le 13 septembre biso tout aux alana déjà na concert ya danser ya kafu o ngai R9 na osala msinga mompe na signer animation na po ba niveau ya kendanga ngabe ngala kende bona ba ingénieur bravo Image Pro TV to osala biso nyo tout poto sala musala kitoko po awandeza kitoko soko sala musala nzambe yeba kenyo surtout moto ayambi musala nzambe nanda kuna e bénédiction et landage toujours yango lelo biso to zozwa bénédiction na poto yebiso biso tout Image Pro TV to osala on a le 13 septembre poto pesa kaka makambo wana message na bato tout bazolanda bande ko tu bozolanda ngai to ya ebele
billetterie eza déjà na internet banda kosomba billet bien avant sikoyo pono oyo kana opacité otala kani passé date ke changer te mi sombela billet na o déjà na internet o komika ikeba David so billet web ikeba David o reçoit billet na yo to ya ebele to ya kokumisa nzambe titre na biso ya mokolo to dénommer yango na juste merci o moni makamyo yo tunzamba saleli yo asengi mbongo te asengi offrande te mais alobi ya kopesa nga kaka merci ya kopesa nga kaka matondo réflexion ne ute wapi papa ou raisonner c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la première fois to yokalikamo c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu donc nzamba lobi yo ya kaka loba kaka merci donc apeso musala bapesi yo 10 ans bapesi yo séjour bapesi yo bana pouvoir nzamba me permettre oya tino na Europe opesa nini mbongo eza insuffisant oki kosala nyoto eza insuffisant parce que pema oyo za na bomoi eza insuffisant na mbongo ekosimba te parce que soki ezalaki mpona mbongo me ba Michael Jackson bakufa te mais bato mbongo ba millionnaire bakufa te ba roi bakufa te ba président ba pape bakufa te parce que bana mbongo mais nzamba lobi na yo yaka kaka lokola samaritain parce que bazalaki 10 yeso abikisi bango na maba bakei mais moko azaki étranger samaritain ngai yo pesa la samaritain ayeka kalobi merci juste merci soko zangi mukolo ande komolinga eza problème to zanga te mo ba dédicace na bato tout bazolanda pour to déjà kosilisa na manager John Smith Charles Mbaki Yoana les coordonnateurs et Mama Rite yazali wana pona administration et tobo sanité na JCS Mobimba église JCS Nzamba Pambola Bino surtout action Mefi Nzamba Pambola Bino tobo sanité Bovik prod Manitou Nzamba Pambola yo tobo sanité cassation Nzamba Pambola Bino na bo sanité kopesa susu mbote na bandeko nyonso to basutena kangai lokola son excellence Guy Luando na maman Deborah Luando Nzamba Pambola Bino. Merci Nzambe apambola bino to yebike ko yamba mosana Nzambe na ndako na bino ba bénédiction te ma pamboli et yaka toujours na pesi mbote na ba téléspectateurs nyos to balingaka ngai o balingaka R9 porte-parole na bino moi na mosana bino muto apesa bino toujours ba information na pesi mbote na ingénieur pro ye asa muto apesa nga ba sentiment réalisateur à Bluetooth Jordan Miswa pourquoi pas na Pachu Mwanza mon ami personnel na kati ya Londa na kati ya Luanda na pesi Tati Mbote Tati Miswa Mbote na pesi Clovis Bakuka Mbote mon boss moi mokela bangenge na pesi chance na tana ya R9 alubi R9 sala musala zala wana putebi ke makamango et qui na bien fire basket na pesi famille mobima basket na pesi bino ba Mbote ebele na pesi salon kitoko Isabelle Mutombo FM Isabelle Mutobo la pesio bambote ebele na makambo tozo sala ba boto tout kala mingi tobi ke bazo sala ngamo basuki na sala mwa bien na pesi les producteurs le plus célèbre Pedro Kossi na Catalman na pesi Mama Panda Bigis na pesio bambote meno Jocelyn Bigis pourquoi pas na Trésor Panda Cédric Panda Daddy Bigis famille na ngamo la pesi bido Mama Angela Bigis Ozias Angélique na peso bambote belé ba petit nanga o balingaka ngai pourquoi pas na bana kitoko o ba soutenaka R9 o ba zara pembe nanga Oria na peso mbote prince de prince na peso no bambote obedi mama BBC ba bon séjour non na kata poto na peso bambote belé Samatori Mobimba na lingaka mino mingi ba moni ba Fifi na moni ba Rosette na moni ba Cynthia boza tellement belé rache 10 ans na yo et ça sir o Nzambe abombele ki yo yangwana pe ozui mon ami personnel Kobi Fulgence Kovi na peso mbote na moni Fulgence na moni Suarez na peso bino bambote boza tellement belé petit nanga Fofana na peso bino bambote ngala bino to sara lisolo na R9 Oya Rokima Kimi, Oya Rosala Sali, Poisara Moussala. Te recoute la semaine prochaine. Hey, merci.